Bonjour, bonsoir la famille, j'espère que bien ça vous va bien, ce que ça va bien en Ngolo Nzambe, Nzambe azobatela. Voilà la famille, lelo na memi bino recette na biso ya ngulu fumé. Voilà, eza vraiment simple. Awa nafandisaki ngulu fumé na nga na mai ya moto, natiki yango efandi. Après nabandi ko nettoyer yango ndenge tozomona wana, na nettoyer yango très bien po ezala na mongwa ya na mongwa yango nafandisaki yango na mai ya moto. Et voilà nabandi ko nettoyer yango na sisi nasopeli yango su mai ya moto vraiment oyo euti kotoka. Voilà, na continue na balusi bongo. Voilà, on continue ko nettoyer viande na nga ya ngulu fumé. Après avoir kosisa ko nettoyer na tiango siko na nzungu. Awa nabandi kotia ba ingrédients na nga oyo na kolambela ngulu fumé na nga. Donc ça sauce blanche ya ngulu fumé. Wana nabandi kokata matungulu na nga, ba ingrédients na yo kotia to épice no kosalela ezo dépendre na quantité ya biloko ozolamba. Nazokata litungulu. Nasaleli de matungulu mpona viande na ngai. Nasilisi kokata matungulu naokata ndembi. Nakati ndembi nayoza pe persil. Kati persil na nga. Nayoza poivron rouge na ngai osalela couleur ya choix na yo. Nayokata. Nayoza céleri natie feuille, natie poivre noir, natie muscade, nayoza mwa assaisonnement mokie kaka natie parce que faut kosala attention ngulu eza na mungwa mpona eleka mungwa te. Natie na boyesu namoni ekoki te nde nakoki kobakisa mokie. Nayoza mai na ngai ya moto natie ndambu, natie vraiment ebele te parce que viande mpe ntango ekotoka ekobimisa jus nango. Donc so natie mai ebele ekozala mai ebele ngulu mpe azala vraiment makasi makasi te, eza pe ngulu fumé. Donc natie juste mokie mais viande mpe yango moko ebimisa mai nango. Semi kotiaka ndambu so omoni ekoki te obakisi. Voilà, wana totiki biloko na biso etoka. Tozongi biloko na biso ebandi kotoka nde tomoni na baloli biloko na nga tomoni mai na biso ndenge ekomi. Voilà, eza juste question ya kogere moto na yo.
Voilà, wana biloko na biso ezotoka comme biso nyonso toyebi nalambaka vraiment na moto makasi te na gérard moto na nga des fois nakoma tya des fois nakitisi awa naye otya ai na ngai ya pate na tangawisi na ngai ya pate parce que nabosana ye kotya yango ntango natyaki biloko nyonso na ebandi voilà. Mais so oza na opeli na oyo ya pate te okosalela ya fresh osaleli ai na tangawisi ya fresh eza pe problème te na nga na tie ya pate voilà tobaloli mpona esangana na biloko nyonso. Voilà wana sikoyo totikela yango temps etoka tozobwaki mwa mbuma pilipili na biso okoki kofina pilipili nyonso soki olingi soki bana bakolia te obi olingaka pilipili bie bato nyonso na ndako balia ya pilipili ofini apres wana sikoyo totikaki sauce na biso vraiment ekaukaki donc ekauki mpenza etikala biso na supu te awa sikoyo tobandi koservir viande na biso eza vraiment simple facile mais eza vraiment kitoko boye okoki koakompagne yango ça dépend ndenge olingelaka kolia okoki koakompagne yango na loso soki olingi okolia na lipa soki olingi kolia na makemba ya kotokisa obien ya kokalinga soki olingi okolia na pomme de terre okolia na kwanga okolia yango na fufu okolia yango na couscous donc ça dépend na yo moko ndenge olingaka kolela voilà wana tomona sauce na biso vraiment ndenge epesi eza mai te eza vraiment ya kokangama tosali sans tomate vraiment eza kitoko soki osepeli nango koezite te komeka pe na ndako voilà recette na biso ese présente boye merci na bino nyonso bozwa temps ya kolanda recette oyo nzambe na lola apambola bino la famille